trop mais eza nature oyo esalamaki mwasi nde fo so avobima na salon bongisa mbeto na yo mbeto kozaki papa oke mosala osaleli déjeuner okoti na douche obongiseli bilamba na ye otieli ye wana papa alati ntango papa okende tobandisi komosala ndako avokoma na salon bongisa na mbeto bongisi mbeto bongisi chambre na yo osilisi après nde bakota salon bakota salon pourquoi so na sisi chambre na nga ntango nakota salon na bongisi salon mpo napima na mama libanda basani kokombola lupangu bamakambo nyonso ezake mosu mpe bapaya mosu bayaka mpe ba 7h du matin 8h. Bonsoir, bonjour. On a fan nyonso ya Doma Boss la poule kamokuse le lex. Et ba fan nyonso ya DKM Flash TV. Vous abonnez toujours à DKM Flash TV et vous avez décidé. Merci la caméra mais na DM voilà mbishi. Ya mwindu. Même si nous message na bon calme tabi malibosa écran. Bon mona kakia Doma Boss ko sa bisote. Merci l'ingénieur Yannick Mayala ou atika Doma Boss teza toujours pele pena Doma Boss ou ala toujours na simaya caméraman na DM et ka vous abonnez. Doma Boss est candidat ya kaka toujours na bastige na bien kibo mwasi kibo mwasi ya kibo mwasi foza yo Doma lo baka mwasi foza na ye mwasi akokoma mbali te na makambo nyonso so na lo bango na pesa te ke sujet na lo baki te Doma lo biki mwasi fo bo mwasi te na tango toujours en général. Premièrement, Doma lobi na ok mwasi so la moki na tongo eloko liboso mwasi abongisa ezala mbeto Doma linga mbeto trop mais eza nature oyo esalamaki mwasi nde fo so avobima na salon bongisa mbeto na yo mbeto kozaki papa oke mosala osaleli déjeuner okoti na douche obongiseli bilamba na ye otieli ye wana papa alati ntango papa okende tobandisi komosala ndako avokoma na salon bongisa na mbeto bongisi mbeto bongisi chambre na yo osilisi après nde bakota salon bakota salon pourquoi so na sisi chambre na nga ntango nakota salon na bongisi salon mpo napima na mama libanda basani kokombola lupangu bamakambo nyonso ezake mosu mpe bapaya mosu bayaka mpe ba 7h du matin 8h aye mpe korejoindre mobali na yo mosusu kotona bamakambo eza ebele soki aya koti salon na yo eza éparpillé oza mama te mpe na 8h so bongisi chambre obimi na salon obongisi salon sisi salon ndenge obima libanda ya lupango tosisi mama ndako tomemi libanda okomba lupango na yo sisi okomba lupango so oza na bome te okomba lupango sisi okomba lupango après oke na kati osali bana na petit déjeuner otieli bango miso otinda bango na moto après obanunika bansani banzungu bakopo mosu bana mpe namoni so mwana ezaki aoke classe ce monde ok classe normalement tout ça là bon déjeuner à partir à 5h 6h soit tout à temps vous allez déjeuner na papa nzela moko et papa on déjeuner na pour aller déjeuner pour kende moi na pe koto oyo on me la pe babilo on est des ancêtres déjeuner na moi na pas qui classe papa qui me sale et là quand bosso moi ça bon ça ezala mbeto Doma linga mbeto trop mais eza nature oyo esalamaki mwasi nde fo so avobima na salon bongisa mbeto na yo mbeto kozaki papa oke mosala osaleli déjeuner okoti na douche obongiseli bilamba na ye otieli ye wana papa alati ntango papa okende tobandisi komosala ndako avokoma na salon bongisa na mbeto bongisi mbeto bongisi chambre na yo osilisi après nde bakota salon bakota salon pourquoi so na sisi chambre na nga ntango nakota salon na bongisi salon mpo napima na mama libanda basani kokombola lupangu bamakambo nyonso ezake mosu mpe bapaya mosu bayaka mpe ba 7h du matin 8h aye mpe korejoindre mobali na yo mosusu kotona bamakambo eza ebele soki aya koti salon na yo
eza éparpillé oza mama te mpe na 8 heures so obongisi chambre obimi na salon obongisi salon osisi salon ndenge obima libanda ya lupango tosisi mama ndako tomemi libanda okomba lupango na yo osisi okomba lupango so oza na bome te okomba lupango osisi okomba lupango après oke na kati osali bana na petit déjeuner otieli bango miso otinda bango na moto après obanunika bansani banzungu bakopo ya mosu bana mpe namoni so mwana ezaki aoke classe so mwana aoke classe normalement tosalela bango déjeuner à partir ya 5h 6h so atour atongo osali déjeuner na papa nzela moko e papa omona déjeuner na ye po alia déjeuner po akende mwana mpe koto oyo aomela mpe babiloko nde ezala asali mpe déjeuner na ye mwana mpe ake classe papa ake mosala